Hello, how are you? Bonjour. Hello tout le monde. Kiambote kieno. Yenge, losako, habari zetu. Mundi bimpi. Mbote bandeko na ngai nyonso, mbote baninga na ngai, mbote fami na ngai, mbote bana na ngai, mbote bakoko na ngai. Ngai ya mokonzi ya na bino, mama kulutu. Koko abana na bino na ye koyebisa bino ke lisungi s'il vous plaît na ye kosenga bino lisungi na nzela ya chaîne na ngai ya Mokonzi TV na betisi te na bana changu ya tongo mpona bandomemela bino baactualité quotidienne ya ville ya quartier ya partout ya ville na biso ya Kinshasa na kati ya Europe na komemela bino vraiment oyo ezali masolo ebele ba recette eza na kati ba analyse eza na kati ba émission eza na kati yango wana nasengi mpenza lisungi ya baoyo ya ngai vraiment oyo bolinga ya mokonzi bolinga sere na bino bolinga ndeko na bino oyo akimaki mokolo te mwasi alobi bayaka kaka ndenge bazali sans maquiller sans fond de teint sans quoi que ce soit sans make-up biso toyaka lokola na McDonald venez comme vous êtes po boya kosoutenir ndeko na bino mama leki ya bana mama kuluta bana tata mwasi ya bana koko ya bana na biso. Voilà, naza wana nazosenga kuma lisungi na bino bandeko na ngai yo mutu nano s'abonner te na chaîne na ngai abonné kota beta notification fina j'aime notification pe otielinga mabonza na oyo tobengi ke omibakisi po ete soki natie émission natie eloko moko boye eya vraiment parce que ozala toujours na temps. Donc ceux qui bitent ya chaîne na ngai eza nini ezali mpona lisungi na mboka na biso Congo mingi vraiment lisungi kaka ndenge ezalaka na konti ya kosunga mpenza mokonzi ya ekolo na biso pe bamama na biso oyo baza liboso na biso. Donc ya un projet oyo ezali ke na nzela ya réseaux sociaux ezali ke na Facebook ou d'autres réseaux sociaux ekozala makoni te yango wana ekopase message na ngai na YouTube po ete komela oyo bakotuta motema na bango na ntina ete kosoutenir nga bosoutenir nga nanu nakoma na plus d'abonnés nakoma na plus de connaissances bongo na komemela bino projet na ngai à savoir ke naza commis de cuisine femme de chambre na mboka na biso baza nango vraiment besoin pourquoi pas ya kosala hôtel école ya formation mpona bana na biso hôtel école ya hôtellerie aussi koformer bagouvernante bapersonnel comment dirais-je, personnel de ménage, pour ne pas dire bonne. Voilà, oyo ezali ke biloko ebele tokomemela bino mikolo. Lisungi na mutu ndeko zolandanga eza vraiment très important na pesi merci d'avance na nyonso na un pouce oyo ekomata likolo et non ekokita. Soutenons nous vivants. Merci beaucoup. Lisungi na mutu ndeko zolandanga eza vraiment très important na pesi merci d'avance na nyonso na un pouce oyo ekomata likolo et non ekokita. Soutenons nous vivants. Merci beaucoup.